Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Faut s'abonner massivement na Congo Cool TV. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familial et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact @powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Mbote bandeko balandi ya émission na bino obolandaka chaque jour obosepelaka nango émission na bino la vie réelle de nos artistes wana place to tolobelaka ba vie ya artiste na biso comment ba vivaka, comment ça se passe vraiment na ba groupe na bango, comment ça se passe nde ba vivra pe na vie na bango normal na vie réelle na bango on ebi ke bozalaka na vraiment pour Olanda biso émission o wapelekaka na Congo Cool TV, chaîne eza la plus suivie, chaîne eza na boss o abengani na kombo ya kombo ya Papi de Tiene Babi Fumuntaku Papi de Tiene autrement dit Ricardo moi na Londres à 4h akenda Londres na 4h juste Babi tombo ba surtout quand na 12h ya zala dans Londres do bambo te belé mo continue nga place ozali motema ya mama Mimi Matondo moi ça pembe moi so ata lancé moi so ambinga Babi yonde mama quoi rumela vanda na ngwende na yo émission na bino boyebi et se présentaka pas Charlie Chacha Chupambala Marcelo Babi autrement dit 3 matchs donc ozawana vraiment Babi lelo toza bongo na ba invité na bino o bino boyebi je crois bien bongo moko ba ko se présenter ceux qui groupe eza ya nani et puis baza ba nani basala nini et bongo déjà métier déjà zo fongolelanga déjà déjà na yamba ba invité nanga ba se présenter bonjour papa. Bonjour Charlie. Ok, toi awana centre au couture en pleine répétition, je ne sais pas bozo salanini, bon mais un peu ko expliquer bandeko balandi ozanani et puis bozo salanini. Moi je réponds au nom de Sama Boloto, le président il y a groupe famille fait de l'amour. Oeza groupe il y a Duche Kapanga ours blanc mobile ya pembe. Merci beaucoup. Groupe, il y a président Duche Kapanga. Il y a président Duche Kapanga. Tu as dit que président à la sous-soie. Tu as dit que groupe est Koufa. Il y a dit Bobi Boza groupe. Il y a président Duche. Donc Boza la quand vie. Ouais, normalement on est là. Il y a Zana Poto Biso Doza to bossé. Il y a Za fondé. C'est lui le fondateur. Moi c'est le président. Donc en absence naïe Moussa Leko Koufati. Tandis que Biso Doza na tout ça là toujours Moussala donc c'est un peu ça donc toujours Bundaka malgré tout absence mais biso dozana pour améliorer toujours Moussala. En fait moi je connais bien que notre président Duche Kapanga Zaka est mon président non je ne sais pas ce qui kanda ke potonda changer à Tikio au comme leader ou comment. Non même pas
apesa nga eloko wana awa na kin wana tanga je crois deuxième voyage na ye tanga yaki awa na Kinshasa ndatalaki nde makambo tomeka un peu kobongisa makambo par rapport ya idéologie na ye et amonaki ke bon nga ka nde naza fondateur ya groupe et na absence na nga lokola na bandotika bino mo temps kokende kozonga et na préféré yo za la président au Kambabana en absence na nga donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Bandeko Balantito qui bien bongo papa ndenge lobby ya président ya groupe fait de l'amour ya président Duche Kapanga yende mutu azo kambango. Je sais pas, est-ce que avant président apona bozaki belé pourquoi pona kayo otikala comme leader? Bon normalement eza musala nde mutu iranda mutu o ya komito o ya kozala. Je crois en absence na ye tango akendaki bato atikaki ye moko kozonga nde na kina mona ye niveau ni batambusa ye musala et tango ye amoni ke musala oyo ezosalama awa nde baloba bameme batambola elongo batekama moto ya moko te amoni ke non moto nakotika gérer bato eza moto donc le reste peut-être ye monde nakoyebisa akoza mieux placé ya oyebiso baraison na ye vraiment oyo etindaki asala. Donc c'est un peu ça. Tout ça bongo na plateau na batubele, je crois bien battu surtout baza artiste. Oui, tout le monde baza artiste à part l'absence mususuza parce que les lots aujourd'hui sont en pleine répétition. Donc l'absence mususuza mais au baza a nyo so bactéries ya famille fait de l'amour. Je crois bien que président na banda bongo na mpandi na ngai maman s'est présentée. Bonjour. Bonjour Charles. Ok, donc on a groupe a fait de l'amour aux anani. Oui, on a actrice, il y a famille fait de l'amour. Je me nomme Marcia Mwaka. Voilà. Marcia Mwaka, c'est actrice simple. Non, non, actrice simple. Non, non, actrice simple. Bah, fonctionne. Tout le monde peut mais actrice simple, nous disciplinaire, il y a fait de l'amour. Parce que au bangi singa bandeko balanto me campé ko loba pa babi mo chacha za mo songi au bangi singa comment kayo fandi liboso poto ebi ke mo liboso faki mo président chef du groupe mais Marcia fandi na ebite yo mo sa leader tonde ni ka leader avandi so wana po likangu na e pour na ebi ke ba groupe tête ko manga bongo non likangu leader kanda za la mon privilège quoi. Même pas chef à groupe ça juste na simana yo ba chef ba simana kuna ngama mna vandi mangalo tinga le vandi singa za makamwe vandi singa so na vandi bo ça likamo makasi ne vandi singa bon donc pesa ponika yo te likamo so ngane mko likambo mingi Léon a vendu pembe na panza président bon. Souvent to ko zonga mam ke na merci to ki bien merci aloba ki ke no ye aza na mama makambo ya koloba si vraiment afin de li liboso eza po aza na eloko moko ya motuya o bafandiseli wana po etalika ye ebite mama likambango eza nini o okoki un peu ko expliquer biso pe expliquer bande ko balandi ba comprendre. Maman je ne pas présidente. Abi président tambusa biso donc faut y a fongola on so ya fongola ngo ngana ya kapona conclure. Ki yondo zana ngodo so fadi. Na zango mais président pas zango bon pas zango. Mais président abandiango ponga na suki sango. Mais là je salue votre boss na PC Mbote. Faut mon sac. Na PC Mbote belé mon à Londres 4h45. Mbote na. Merci beaucoup, président. Merci à Bitozonga Panayo. Promo nini au Bozanango, beaucoup de expliquer biso en attendant qu'il y ait les canama. Bon, plus pena ya kolobela lelo, ils ont les prix de mon destin. Ils ont filmé, écrit par Marcia Mwaka. Raison pour laquelle Abiso Gazana est logo à kilo. Parce que notre chaîne Kapanga TV toujours qui moins problème moko yebika mama YouTube on est comment et maintenant là on est sur la chaîne ezongi avec un impact il y a danger des fois bana poto na bisibino to zongi parce que bato belé to comprendre bato belé ba lobi trop en absence na biso donc
na minito sur YouTube na Kapanga TV les prix de mon destin film ya Marcia Mwaka. Je crois que j'ai commis na 3e épisode. Donc ya on est na plus au bete la CT na ba fanatique na biso nyonso o balinga biso o balinga fondé na biso o balinga chaîne na biso o balinga maram na biso. Donc o ba vrai pour biso linga ba vrai to linga ba faux vrai to linga ba vrai. Donc ba vrai na biso tout boso ngapena na ndako. Donc retour au bercail nde baloba na français ekimi nga bon baloba runi non oh là bon ekimi Merci. donc, Merci. on a ndepena les prix de mon destin film à Marcia Mwaka. Donc boizonga mbangu na chaîne na bino Kapanga TV pour botala parce que tout ça déjà wana et après wana na bika bozo mon combat donc OK na bino na bika bino bolinga biso na ba titre bomona na film za danger rien que kana titre donc ne baloba revenons à notre mouton donc zongi na lisolo na biso ya Kapanga TV donc zongi la pena donc ba kenda ki bozonga pour bolanda film na biso le prix de mon destin makambo. Merci beaucoup. Babit Bazabongo na film Les Prix de mon destin. Oizabongo ya Marcia Mwaka. Inde mutakomi film. Marcia, comment appelle ba film? Non manette pour beaucoup mambasto. En tout cas, na kovanda kokanisa ko comprendre que non douche Kapanga c'est un grand fondé. Donc a fondé mon boye, so a sali mouvement na oyo, a salango pona yé moté. Pona bato loka ba Marcia basama ba rit ba son coupé ba brité ba Didier donc surtout ba tout pack po loko le kana Kapanga TV na minito na teka ba ninga na ye ba président ba ninga na ye ba président o ba génération na ye so lelo ba zate ba ki ba poto groupe kufa là je te dis et belé kufa Groupe nani? Lakini polémique nga polémique makasi. Nga komba groupe nini kufa oyo yebi ke no groupe. Biste na bango. Olobi déjà que belé ba kende belo yebi kufa yo yebi. Biste na bango to biste film ya biso. Donc ils a ba acteur ya fait de l'amour ya Duche Kapanga oh non comment film était. Ba ça non il a monté. Donc to za biso tout za boye non to commenter non to mekate. Donc ensemble na famille to biso mekele au manque. To mekana nous surtout que ça quelque chose va bien. Et quand to meki boye to moni que non papa biso a format biso parce que quand se le dise il y a deux présidents au qui le bazate bana bango bossa monto salité. Pour moi baza vivre mais bossa bilo bongote. Baza na Kenya. Ba ba groupe répéter. Mais bossa ba misa de salité. Donc c'est pour dire que le prix de mon destin est une histoire moko vrai et puis une partie qui réflexion il est en Abutu et na 50 films à comment déjà na tourné et na comment film na Abutu mimi na Abutu na comment sur dans la muki film ni na comment na iPad na noter toujours na zoki na idée na ile nga na réfléchir sur yango na bi idongo nga boyende nini déjà idée na nga mto comment kengo za acteur moko za absent asima esquisière a commis après singa bise commis boya commis bien mais tout ça qui peut travailler ensemble dans rythme oui na ba de ça travailler ensemble ba grâce ba zate ba chef son travailler ensemble to bon sa place to bon ça boya to bon ça na ba président ensemble to cadrer film et puis toke na tournage toke na montage alignement montage to si ce film côté parce que film on est côté total on a 3 jours à pas maintenant ba 6000 et quelques oh ba papa na bango ça té bango na papa ba ça ngoté parce que biso bando sali yango donc film d'amour même so Charlie je me suis rendu compte que ça groupe mukete donc pour ça au niveau ba Simba mba groupe Simba au niveau on a fait de l'amour je te jure. Oh, bien sûr. Groupe Simba. Donc, groupe Simba, de fait l'équipe binolo. Merci pour nous. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça à niveau. Dans le sens nini parce que chez le président il a sérieuxité ça, tu vois. Donc par rapport il y a un groupe mususu au monde a oui pena wenze. On comprendre.
acteur azane boye, donc tout le monde a un ndenge. Mais au moins chez président Lomé, moi j'ai assisté déjà à la réunion, il y a groupe Simo président Lomé a convoqué Bactère et puis a révoqué Bacteur. Vous comprenez? Et puis Bactère en Bactère au bayebana, au peut-être lelo bande on a vu ça bien poto ba mona bango danger, to ba mona bango nini, mais pas président Lomé au moins yemo kwa yebi sokaza nani. Et puis à Ibisa Terre, au moni musala no sozo memango boy nanga ekosimbate. Limbisanga non pardon. Limbisanga babi to ebiki to na kata lemba babi na kata lemba mutazo battre vraiment na ba groupe ezaka groupe ya président Modero. Ya Modé na pe mote place aza totokani. On a vu à palais à coucou de madame. Ya Modé yo yebi on a vie na biso. Ya palais biso to sala to linga polémique te. Le roi tata na biso. Et tata na biso atikala jamais ko ça succès na polémique atikala jamais ko yebana na polémique eza éducation o ekiti tie pa na biso nga guerre ndi na bona linga guerre parce que na linga conflit arrange nga mais na linga te na lukango na zelane ba banda pour na bina sama so ba bandi batu pe ba otala ba yebi merci bandi pa lobi ke non ba mambo bino bo sali bango sans papa ba osala ngoti. Bon, Martial Lobika, vérité. Vérité, Martial est blessé, pourquoi? Parce que tu es président, Moussous Oba Utarapoto, Aekin, mouvement au senti ça va, jouant au monde à Batoubaye, mouvement au senti feeling. Mais ceux qui ont voyagé jeudi na soir, rep vendredi des personnes. Comme beaucoup président, au bomba poani. Autant mais mutu place azami et bien so tangi bat boko pas que ça mutu tangi parce que mun na te mutu tangi tu comprends violo banga e bien. Bref, au moins en absence il y a fondé na biso yo za songo tobo trop en absence a fondé na biso au moni qui doit améliorer toujours musala et donc depuis on a fait tout ça la moelo moboui tout ça la film thème le roi Martial qui na idée à souki wana nda auto expliquer et puis biso tout ça la teke pour na commis film na Cherit boé a joué place na Che Tupac Barayan a joué place au T biso casting il faut là qui sa biso ngo na répétition même si to ben ça invité aya ko tourner na film na biso en tout cas il doit nous assister. C'est une obligation. Il faut assister à la répétition. Parce que tant que ça squelette, il y a film, il y a un peu makambo. Pour le tournage, tout ça a embrouillé. Et les lots, na poto, na site belé, théâtre belé, les lots, bolinga, na mnoka batu. Et belé parce que, comment on a des dangers. On comprend, mais répéter. On comprend. Et les lots, tout le monde a Lionel Messi, baba danger, mais baba entraînement. Cristiano Ronaldo, baba entraînement. Mais comment on a théâtre comme un système, on doit répéter, les soutes, ma joie à kaka. Pour ni kopso eli ndeko na biso ozuka bato yeba na bango na yeba na Marseille na yeba na Samo bengi ba bo tourner bo sai film non c'est pas normal ngelo na osenga biso sto bactère ceux qui cop yeli yo faut ça la filmer parce que résultat na ngoto mona ngona YouTube il y a des commentaires na c'est bato balobara ozukop bon le na zukop na yeba na bactère ebele nga na la président ou soit nga na muta kala théâtre bon na benga bactère il y a groupe à Gesho, na benga bactère, il y a groupe ya Duce, na benga bactère, il y a groupe à Modero, na benga bactère, il y a groupe Simba, na trié, tu vois, mélange wana. Au benga 2 2 3 3 3 3, peut-être on va jouer un rôle moko et puis l'équipe on a casting. Merci président, tu as bien vraiment nous expliquer. Invité depuis président Duce à Kenda, vous savez déjà combien de films? Est-ce que ça a filmé wana ka ou vous savez écouter ou bien vous savez ça là filmé belé na absence na. Bon, en absence, il y a président. Tout le monde a un film où il y a un moko. Au moins, il y a une différence. Tout ça, il film où il y a un moko. Mais film où tout ça, il y a parce que na fin de c'est bana, tout soli na bango na le en tout cas, tu peux continuer boiter. Voilà, ceci, c'est là. Tu check carte sur table ensemble. Tu négocier parce que là, l'équipe soit solution ensemble les athées. C'est vrai qu'il y a un mot qu'on dit, mais quand on a une décision, on a une décision, boy à partir de l'eau, boy mambo quoi était. Bazaba tout quand même, ba pe na ba charge, ba responsable, na ba quoi na bango bana ba foutre la banda tout ça, tu vois, tu es tout meki ko solo là, on a to créer moi innovation mon boy. Toi ya on a Martial, na Ritz, biso tout créer boule oyo ya ko ça la film pour to cha na chaîne na biso
prochaine aviso marché parce que président paye place à Zakuna à tournaka, c'est vrai qu'à tournaka. Mais tout le monde que tous la caca président paye ça sur film, il bon maïlo a paye ça biso. Tout bon on a ba poche sima pour année. Faut l'exploiter. Il y a un monito comme si koko bimisa mayele oye a paye ça biso. Et au monde on a film martial le prix de mon destin. En tout cas, ba fan na biso bo sentir le colo ya Duce Kapanga. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668 www.powerbase-6car ou bien contact @powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Bandeko balandi sozoko bakaka bongo na groupe ya fait de l'amour défendé Duce Kapanga tozoko bongo président zomeka un peu ko expliquer biso. Alors je sais pas président, quelles sont les difficultés au beaucoup tananango na groupe. Difficulté de kutana na groupe. Bon, moni ko gérer bateau en tout cas c'est pas une chose facile. Surtout les femmes, vous les femmes. Parce que baloba éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Bah si vous avez vraiment facilité et mutu na mutu acteur en éducation n'est pas na bango, tu vois. Au gros acteur mo boya jouer bien mais nanda kuna bango manka notre tato abouti à répondre à ma bé muta bon a facilité à gérer. Donc tout me campé il y a ko gérer bango malin mais ko lakisa bango nzela et puis ko pesa bango ba responsabilité na kati ya groupe pour ba changer parce que na yebisa bango lo moko bino bo changer nga et nga pe na changer bino dans le sens que beaucoup li sapenga pour nga pe na jeune lo kwa bino beaucoup li sanga ndemo le même pe nga pe na ko li sabino donc ce qui est plus fort et ça tous là ensemble s'il y a un blème entre les acteurs boleka et pas mutu songolo pakala ou exposer problème na yo et pas na ye après tout fan ensemble pour te bandeni to ko bongisa et toi na ba terme soit ko fan na boy 3 séances a été à répétition. Et bah fan nabiso na profiter pe na passer message wana peut-être botu nabiso nani boa jouer te mutu boy to na posa na bino bona posa jouer maman ou papa mais ayaga répéter. Ton instaurer ba système na ça sika ou répétition to tourner te. Ou répétition te au ko tourner te. Quelque chose tournera danger au tourner te. Il faut faire nanda pour comprendre musala ndezo kende. Président, merci beaucoup. Non, mais un peu Kosolana, pardon pour ça, mais un peu Kosolana. En tout cas, félicitations parce que moi, je te connais vraiment depuis. Et puis, Sengolanga, Zaka, qui est un monio sous le groupe fondateur Duce Kapanga. Mais c'est très nini, ou sali que yo vraiment au durée na Katia groupe. Ba groupe est belé. Na kokipe kotambola na longwa mais kolongwe a ok awa olongwe a ok awa yango sala caractère te
na travaillaka na travailler na duche kapanga o peut-être nga na luka na kuchango pas duche bon na habité so na ke place musupo na lukani na ne loko lukati donc duche un makile kutana Dédé aza président mo boye a solo la peut-être ndenga riti na olinga tout vandi et ça en est moi c'est balit donc na bali mo auto se comprendre faut na sani divorce faut na ke lukani libanda ilote vraiment. Okay, merci beaucoup Yarito. Na me un peu un peu na papa Bicho. Bonjour chef du groupe. Ouais, bonjour. Okay, chef du groupe, to kusi obioza chef du groupe, comment ça se passe na katia groupe fait de la. Ouais, fait de l'amour et ça vraiment groupe moko likolo makasi. Vous en prendre. Donc biso bimisa manzarati. Mais soko bimisa biso manzarati tam biso do bimisa. Ke boya oswaka o. Vous en prendre. Donc tous a pepele tout ça ko évoluer poser donc yemo déjà fondé tiazawa na ebike. Attends la laine ngai mila na mbeto apuya ya poto. Na bike groupe la ngisa na bien et ça pepele do bala ngaba sana ba. Ça lit combien de temps encore? Nga. Tout d'abord on m'a bien ngana doyer. On s'en prend. Ngana doyer ya mouvement. On a umeli na mouvement oyo donc na nenga blackité. Vous comprenez? Donc na bato makasi musu basala ki ba kenda donc na sala rara. Donc na sala roi neti misisa fait de l'amour. On s'en prend. Donc moi rôle ba le mingi ezati. Gérer nos groupes bien sans difficulté, il n'y a pas de difficulté. Les gens ne l'ont monté aux autres salles que non, bon reçu ou comment ils ont la difficulté monter ça entre bien. Non, n'a connu sur bavant n'a pas de difficulté ça m'a l'outil. Nous en prendre, mais tous en absorbe bien. Ce qui m'a baisé, hein, 2 mois de difficulté moi ils ont tout le bas. Nous en prendre, mais le coup là la monique non m'a baisé. C'est que tout ça n'a bien. Nous sommes prêts dans mon rôle, donc tout ça n'a pas la poser. Merci beaucoup, Bandeko Balanzi. Président, Nayoki, ok. Président, n'invité, nous sommes comme qui vraiment Bandeko Baolo Bakeno, bazo vivre vraiment malam. N'invité Boza, payer ou comment chaque fin du mois? Et pas souka. Bon. Makambu na tso biso awa na eza na linga plus na komati na ba ti place yoza famille fait de l'amour mutasala musala pamba zati famille fait de l'amour mukolo groupe oyo aza mutema mabete. Je pense que azoela biso ba mesure oyo ke ya ko comprendre biso que mutu na mutu aza responsable na ko na ye s'il faut faire peut-être geste mobo ya mukie fondé dans ce salon. Mais na cause lo batte que famille fait de l'amour, te fout à makate, te fout à maka, tu vois. Mais par rapport à innovation, explication na banda au PC la yo, ezaki par rapport ya makambo oyo pona koko ya na makambo. Lui-même le fondé à salaka effort parce que film ezaye et biso to ka bactère na ye, matos biloko tout la ezaye. Et à la fin, s'il gagne quelque chose, à ça la retour et pas nanga et ngana ya ka on a charé l'eau dans enveloppe mututo azui mututo les quand on fait de l'amour avec azo enveloppe na place aza ayebi donc place mututo aza yebi ke azo enveloppe mais la ligne za la siko ezala isusu vraiment likolo makasi na sens que filmé au moni tango biso do che filmé na biso fondé na biso place azakuna azongisi biso eloko na biso et wana tokomo sala ngone ti biso bato wana kin awa tozui eloko na biso to senini to panzi yango nde baloba na français reproduction donc po to tomber na bambe baté yango no moni rita biso zo ndo lingi mobali bo vivre na bino bien comprendre po ni bokabwana. Ça se passe très bien malgré chacun de nous mtazana un peu comment dirais-je la façon dont ils comprennent ma cam. Mais ils ont vraiment peu facilité, c'est-à-dire que quand ils sont mutu et loko oyo azan na ngote na mutu. Tu vois, biso tout on a même tête. C'est-à-dire on a expliquer exercice pour comprendre facilement. Mais on expliquer à comprendre était. Mais on est obligé
il y a relaxé jusqu'à tel point que à comprendre l'exercice au Bossala. Donc bref, la répétition ça se passe très bien. Tous il y a papa au plein tous à fier naé. Sur le Lubaïba parmi les 5 acteurs, il y a RDC. Je pense que notre papa arrose à deuxième. Pour ce que premier au Bakoté pour papa Nabino. Ok, merci beaucoup chef. Naoki babeti un peu le solo et film merci à Marcia. N'ébité yo na kata film nous jouer. Vraiment, je remercie encore ma sœur Marcia pour la idée. Ils ont vraiment aidé mon kitoko et vraiment à l'embaté. Depuis biso to le bed d'être l'embaté, on va bosser. Na film oyo nazala ki mobile nazala quitté parce que la film est non facilité nazala mobile il y a 6 fois. Donc avec mobile à 6 fois et puis 6 fois zaki grande sœur 6 fois plutôt pardon. Tellement zara 6 fois mobile qui sina 6 fois ba kombango. Donc moi c'est nazala qui grande sœur ya mobile à Marcia. Donc rôle zaki un peu c'est ça. Film izali no motion zali na ebite chef yo zo jouer na kati film. Ngala jouer mobile ya ma vie. Azape ya actrice na biso ye na journée mingi trop. Mais ayete donc naza mobile na ye na jouer papa. Na te ko violer mwana. Donc déjà kuna kufila ngane na zaboy. Donc ngamona ko regi kututé na ko mi boma donc Kolo makambu te kolo makambu kolo filmes na ebite yo mo na kati film aujourd'hui. Au monde des groupes na film oyo bamoneka midi mbiki ba ebite film ezandeye bamoneka midi mbiki ba comporter midi mbiki nini bamoneka rappelé moi na midi mbiki film na biso histoire nango vraiment donc yende abandi histoire film na biso. Ngamoko na joué na principal à film na joué film au boye ya film wana kaka donc président joué ki mobile nanga bowo ya joué ki ndeko nanga mais ba suite non na suka to tene mboka to ene kishasa ngane ensemble joué ndeko nanga koto brité a joué ki petit frère ya mobile nanga kuna commune rondi seront qui m'a répété on doit répéter à jouer qui mais na bolingo tout on a autre tableau moi jouer camarade ya bruité ba rien zako bela elle est maladie zaki maladie mais elle est vraiment makasi mais zaki maladie vraiment donc il y a comme moi kaka faka comme on a film makama quitté vraiment absence n'est remarquable mais toi famille film ya mususu ya ngai ya chef ya bajerite ya président donc comme le présente tout ça système moboye tout ça filmé il y a quand histoire na auto tonyango to bongi so te filmé déjà on commence le tournage la semaine prochaine la semaine quoi kuna 8h tout ba tournage ya film na mususu. OK, merci beaucoup. Rick na éviter yo jouer na kata film. Na film oyo nazo joué ndeko ya mwaka na joué ndeko ya Marcia na ndeko na ye donc camarade ndeko na film eza bongo naza wana mpona ba conseil nde bomona apesaka toujours ba conseil donc bolanda yango mpo esa bino bien. Beaucoup merci bande comme ça Marcia déjà expliqué qui bande kasima on va jouer présent aux autres qui bongo déjà vers la fin n'habite ba difficulté nini en fait tu es déjà pour moi ba difficulté mais n'habite de petit cas na groupe tu te sens vraiment à l'aise parce que na oki ke balobi ke bana misu ba yete ba absence wana et ça la ndenge nini est-ce que aussi portango facilement ou bien et ça la vraiment passe dans mon thème moi mbangu poto comme chité déjà vers la fin. Ah bon na habité absence ya acteur tout ya travailleur moko soki koki kosala chef moko malamu na habité na ndimité c'est vrai que j'ai na ngai et puis na bisa bango muto za camarade na ngeza muto alinga musala et donc biso tout on a mambo sala mais on fait un effort ya koya répétition pour tout répéter parce que na semaine moko na 7 jours tout so ka juste 2 jours mercredi et vendredi. Tu répètes chaque mercredi, chaque vendredi de 9h à 13h. Toi, en Alemba, en alliance franco-congolaise. Donc, tu répètes à l'absence, n'a pas dérangé. C'est vrai, il faut déranger. Parce que mon acteur, je suis ça. Et le linga. Et le bino tout beau, c'est ma répétition. Tu vois?
et ça l'a vraiment bien été. Et bon, tout mais ça na bongo parce que partout ils ont bongo, mais naïb ça bango au moins absence ils ont justifié au bengi disciplinaire Marcia moi kazawana tout chef à répétition. Tout chef à troupe d'idées bouti là au bengi au solo lina yé il a un problème parce que biso tout là la racola la rola mkeza habitude rola la malamu mais lobo la mki peut-être nous autres simbité donc tout ça et ça na kati ya makambuana donc c'est un peu ça. Merci beaucoup président Tokomina Souka na habité mot de la femme moi libanga moi dédicace c'est ça la bien. Yango kozanga tentara dédicace ba. Ils font les papiers. Ça papier ça bina liste pour kalaté adne to bandana habité tout ça les sous film mususu awa après film Marcia mon combat après to préparer le moko to zongi la bino suna Tupac Barayon to beta mwelo mo bwana na bige billet de amesana de ko sexa bino no Tupac Barayon zana pour no solisa bino malamu na pesi mbote na bato ba soutenir biso venanga Gigi Bokole mon oncle ya Gigi Bokole na pio mbote mama na ngo changa na maboneli mama Sarah Weregemere dans la Belgique masananga Landry Lengi soda makasi na Italian Rebecca Wonga Paris je t'aime ya yango wana pasteur Martin Omba na Belgique mon pasteur bamboteno yango wana Christina Musumba nakata ya États-Unis bamboteno yango wana Sandangoi London 0044 moi ça zanga défaut ya pembe bazua puis Gloria Kanga Canada Gloria Kanga ba gros bisous no yango wana Cherry Tanga les boss wana zongi pena na kin Cherry Tanga vient na parler à Koko Demba et Minas Ngoma mais un hôtel de ville de Bangonde Makambo. Fiston Louye, Angola, Londres, States, Panama, Bella, bientôt Poutine, Toko Tarisiona, ma petite sœur, Benita Kinvolo, Dorcas, la Dorciel, na Suisse, Bosimbara, Suisse, on a bien, Cédric et Konde de retour en poste. Mais on a moni soule Kauka, Fali Poupa, mon poésie, Yaoyangwana, Laricia, mon lengo, Sendama, États-Unis. Bienvenue, bébé, l'amsou Asika. Yabobo Inano, Mbila toujours. Frère Jonathan Moussoumari va motenu en Papi Kowet, Alfred Konde na Panama. Okay, merci beaucoup président pour notre liste. Merci à moi 2 mois 3 de classe et ça. Là je salue mon fondé Duce Kapanga Rousse Blanc, mon tapé une opportunité une chance sur sa film. Na site na PC une chance à mettre na Simbi. Je dis aussi merci à mon président Sama Boloto, je dis merci à toi, merci à notre caméraman, merci à votre boss et tout cela na message des albums. Je dis encore merci à famille Nangaï fait de la mobimba. Je dis un grand merci à toi 0044 Rapo Bikala. Donc 0044 Rapo Bikala. Je dis aussi un grand merci à Jonathan Ngana l'homme en action Canada ne te verra jamais. Je dis merci à toi. Ma collabo, Jodette Keila Waï, comme ma Bob Waï, quoi. Je dis aussi merci à toi, Serge Diasona, ma moté, ma Viviane Bondo. Diasona, je dis merci à ma copine Erli Chikeva. Erli Chikeva, copine, 445, merci à toi, merci. Abigail Maoussa, camarade dans les États-Unis, merci. Pardon, Guélon Boliasia, États-Unis, merci à toi, Renate Kaniki. Merci à Devol Pamouké, merci. Merci vraiment, merci chef du groupe. Moko, Erli Chikeva. Ouais, vraiment, en tout cas, la commission nous a vraiment dengue occasion sur ce pièce amélie. Mbote mingi pa ya trisha motomètre balobi donc asa mystique mutuana. Et puis na bo santé ko pesa mbote pa ya debokete Roberto Lokolo na kata Belgique en tout cas ba gros bisous et puis na bo santé ko pesa mbote pa ya le pire vient nga moko vient nga Didier Tenda et puis sans oublier mon petit frère propre Yoyebi. Merci beaucoup chef. Vraiment merci pour l'émission et puis merci à Fanny sur 8 ans et puis je remercie mon fondé pour la formation les lots sont pas acquis que joli comment mais les lots na normal et puis na mon résultat là on a filmé à Serre na Marsa vraiment papa je te dis vraiment merci pour la formation. OK, merci. Ok, merci Yarit, moi 2 personnes. S'il te plaît. Ma chérie, est-ce que vous avez Canada, Jeanne Bomboli, États-Unis, ma copine, Jeanne Bomboli. Ok.
Bambote na ngai ya liboso mundele mobali ya pembe Duche Kapanga mon fondé mutasala kerit boe yeye banazala donc mbote belé mon président mon papa bambote belé na bato nyonso balinga biso mingi bambote na yo Charlie na kolo chaîne na bino bambote papi de bon ndeka bolo bana na pese bambote belé na famille fait de l'amour to kangana to sa musala to lingana mingi donc merci. Okay, papa, pardon, il faut que vous poussez dans Kairiti. À pousser à kama 2 personnes et ça bien. Ouais. Mbota liboso na pe c'est pas mon fondé Duche Kapanga mobala pembe. Soki lelo toza boeza grâce na ye. Mbota yango sino pe c'est pas bateau tout ou ba soutenir ngai de na robosa na bango te. Donc Alicia qui la na France na bosa ni souhaiter Lydia Shota moi ça mbinga na kati États-Unis ngana benga docteur mtachuba ntoto ngana na ba ange na bosa ni souhaiter Naomi Makezi yomo yebi. Merci beaucoup papa, moi 2 personnes. Avant d'appeler Sambo, je remercier d'abord notre fondateur Duche Kapanga Mobutu. Napesimbo tena grand prêtre maire Jackie Bawekengo. Motema sita Musampai na restaurant Belgique na kata Kawele. Napesimbo tena Meryl Dimbelolo James. Voilà nga suki na rawa. Ngezateme gelo toya obiga nde to sole wana mukolo nde ayebini na kosala kana mwana muke. Donc mikolo batutu botala ngane na Kapanga TV na opesa sous force na nga pa batute na osana mouvement na ngai Kapanga TV. Merci. Merci beaucoup, merci Bandeko Balandi. Tozaki vraiment bongo na groupe à feu de l'amour. Tozaki bongo na président au Amérique qui on peut s'expliquer puis Moutounion surtout à ceux qui vraiment temps yako loba. En tout cas félicitations na groupe parce que babi président fondé Duche Kapanga zata za poto mais groupe eza ko évoluer toujours et puis groupe eza kaka bazana vraiment babi bazana vraiment mobilisé et puis bazana vraiment tranquille ndeka présent où tu peux expliquer biso donc bazo répéter babiso ba groupe babiso ba présent musu bazate babi ba groupe no bongo ekufa so ba kepoto eza réalité parce que est-ce que ba tourner vraiment eza réalité poto ebi ke ba groupe beleza kasa kina soka posa ke poto kufi nango donc mais bango quand même félicitations parce que bazali ba vivre to komi bongo na suka émission na biso wana ngape na bosanité babi no boka na ngati gentleman tu babi olelaki do gentleman tu babi bambote belé jiburi puta sidata mobala pembe mbote belé bisiko zali gentil maela ma copine privée ana pesi bino vraiment bambote na bosani soute babi yota na boki odi fois posara nde mo boss yondo sala biso vraiment ba cherche to zala na babi papi de tienne fumunta contre ma di Ricardo yonde vraiment mobala mimi matondo mo sa pembe mo sa taille bambote belé na bana na bino nyonso na pesi famille mobimba famille na bino nyonso tout bambote na bosanité babi metitima motema metitima bambote belé na pesi bambote nanga vraiment na mandeko nanga nyonso Congo Ku TV bambote belé bisiko zabozali en tout cas tokutani sous à la prochaine émission. Ciao. Congo Cool TV, la meilleure chaîne. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car.
PowerBase Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. PowerBase Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Congo Cool TV, vous informer c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo Cool